que Ouer a confirmé le 17 Zobeta na Bercy, bino ba combattre bolali pongi. Ah, papa. Wenge. Yom lo tuna question ana. Ya bino ba combattre bolali. So na bundi tanyo so yo lo balanga soki banin. O molo te we ka na ho simona nzoto yo. Papa, nabotolo micro. Ngai nabotolo micro. Abeta te na lobi na yo. Abeta te na ke na onda kunanga. Nakena anda kunanga akobeta te o elamba Joseph Kabila olate elamba Joseph Kabila akobeta ndenge nini we za Rwanda papa koketa image koketa image we Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci pour ce que vous êtes nombreux. Vous êtes en train de nous suivre à travers cette émission. Nous à Congo, représenté par Wabino Yannick Wenge. Nous sommes pas Congolais, Congolais. Zamba, nous sommes pas Kala, mais nous sommes pas trop. Tous sur le lelo, nous sommes pas Biso Congo. Mesdames, demoiselles et messieurs, Zamba n'a pas sur beauté. Bonjour Yannick Wenge, bonio. Ouais, makambu kimi ezali mais na Congo kimi ezaka te. Mais oyebi yondo ya robete langa porte yaka na poso sa l'émission mozo ya pété na mono pété na moni oka brisque boy na ena makambu na ngala moni yo pekaka donc alors to beta kaka. Merci beaucoup Zamba tozi au mona John Numbi na kata ndaku na ye résidence na Kinshasa. Ba morgue, ba photo batu, ba mambo belé, ba mettre hôpital, ba photo na pele za nkati. Photo na ngawa na bazwango ba salalango ba selango bo to benga ngoni ni susu. Ba sali boke bali yango bo mona ngala mboka na bango wana te. Ah mais oui ba mona ngala mboka na bango wana pola wana mboka wana ndeza wana eza nation te. Eza nation te comment? Et la nation te, ça l'onga, et l'onga, quand on est la nation te, Congo et la nation te depuis mon bout à Koufa. Ah mais oui, je te dis la vérité. Et ça l'onga, n'engwana et tamboulaga, n'enzambali. Depuis mon bout à Koufa, la nation c'est comment? Et ça sous nation te parce que, et comment la maboka va Rwandais, ba Ougandais, c'est le roi d'un maboka va Rwandais. C'est faux, Kabila ça Rwandais. Mais tu as Kabila, Kabila a des pouvoirs. Oui, papa langa ko déstabiliser ngate banda ko loba boy non Kabila donc azo contrôler Congo. Non, Congo. Kabila contrôle Congo pour ton information mon frère. Contrôler Congo la micho. Ils a présent Fachi, tout le monde m'a ça la béton. Bakangi John Numbi babiloko na palais mambezo salama ba ministre ba kangama papa bakangi John Numbi pa John Numbi ala na Congo te botiko ko sarabiso John Numbi ala na Congo te tawa biloko nanga bakangi so ba mort ki banini nandaka John réaction na bino za nini bino batalamuka bolobi que président Kabila ex-président mboka la biso azo diriger Congo. Parce que yem za diriger Congo comment mutunaye proche d'ailleurs John Numbi ba découvrir biloko na ndaku na ye. Comment ye mutunaye ba kwatika exposer bino ka ki tribalisme ça. Te ki tribalisme moko ça la Congo te premier ezake deal ba sala ki contrat la bango mi balé na Kabila donc ekufa te libalo ba sala ki ekufite ezakaka so ke kufa ki pour finir la kisa biso ekufite na ina c'est sur ma preuve. OK vraiment ça te omoni depuis Kabila depuis qui encore Tshisekedi to bandi ko bundane combat to bundé ti Afrique du Sud que yo e ba chango. Oye bien côté depuis to bandi ko bunda Tshisekedi to wala kine awa Tshisekedi atikala lobelo mo ga bien te pona ba congolais alobani à part eloko moko auto loba ya vaccin awa zo telemelaka mindele et ane lo mso lobi wana te proye mo pas du vaccin te ndenga na zuité vaccin do boma batu on ma vaccin émission yo nazo nyoso na loba corona na se côté politique yo comme na émission ya ngwana Tshisekedi lobi congolais ngala trace bongo te donc alobi yango na sagesse bino pe obotikali bo comprendre que bo trace yango pété il bo sala bazo baté bo ke zo ba vaccin mais comment lobeli binongo indirect. Mesdames et messieurs, en tout cas monsieur on occupe na kota ma vaccin parce que benganga déjà ba ebisanga mama vaccin na kota te ta kota na fonctionnement mboka ndenge mboka etambola to moni chino moko boye ba sala ba minéraux Kabila
azo ba chinois pesa bango ba carré minière ba sala ba minerai ba exploiter tout le monde azo betande ko congolais fimbu ya makasi réaction zani toloba mingi mamba kabila te parce que minute onde to ali awa muto gouvernement a gouverner Congo eza kabila te a faci béton de to benga faci béton poto bundaka chaque jour na baluba obi ke biso lingi Congo te boy bon comme to lingi Congo te après mais ate baluba ay lingi Congo te comment po balobi ke to lingi faci te so bino bolingi faci te pour faci ça mona mboka comment bino ba combattant bolinga Félix te bino ba combattant ya lamuka boyo ke lamuka za plateforme mo salami na oka na temps élection na micho na ebité po se panza na mosika tumba longwa bani. Effectivement, Fachi Nengazana aza congolais d'origine. Otobo tamina eto koli na ye, mutunyo so yebi kaza mona Tshisekedi. Alors ce comité na niveau que ezane sikamo bo quelconque ba chinois bala kuna congolais pa kota faut ba senga e visa. Alors eliko lo bagé Congo eza sous Congo te eza sous nation te. Et ça n'a pas de sakana trop. Vous comprenez? C'est pour ça que nous avons une nation qui est normal. Normal. Tout le monde est allé à Minitoyo. Ce nation qui Congo, business na ça pour nation bandako. Nando soka ba mindu ki nanga misatu na ke nango na su de petits. OK na Congo ça. Oh, kasi vola kendaka ke mindu ki wana la zuango na kenango na ba shop ba magasin lokola ba libanais ya ba chinois na kenango kuna la kangi bango olome ba pesi mbongo nyoso na kenango ko ça crime na ko. Oh non, eza crime te bazo bomo bande ko na biso tina end. Facha zo be lokote, gouvernement incapable esa lokote. Gouvernement elukamba yo sa lokote. Nani sama lukonde. Sama ba sa lokote. Bon, c'est le côté, il faut que nous mindu qui n'a mis ça tout na ok nango pe les calons aéroport na biswa. Oh, les kako. Et les kanango et les ka. Na ke nango, na ke ndeo kanga batuana. Na ke kanga batuana la yi banga bango ba mbongo na sala makamanga minene. Zamba le bezo ke Congo ko za crime. Azo ke les grands combattants Trésor Zamba oboyoka Trésor Zamba na okita na mboka na nga sikoyo. Sebo sakani ngamo la comme président de la République ya Congo. Oh, amen ça me mamba solo. Merci beaucoup bino ne botika tribalisme. Moni bino tribalisme za na bino fort bino. Botika ne tribalisme. Ouais, ensemble nazo beta Zénith déjà les 17 oyo. En tout cas, on a CPL parce que les combattants comprendre que non, moi, on a diriger pouvoir. Donc, on va tirer Ranson. Ranson a Rwandais, a Robert, il est pas wapi. Rwandais. Aza Rwandais, a Robert a été à la Rwandais. Rwandais. Aza Rwandais, na jive wa Rwandais. Tu as la Congolais, moko, wana tout ça, Congolais, ça Marie-Paul. Oh. Beta la nini Etienne Tshisekedi Marie-Paul. Tu as la batina ba we. Le roi beta ma Tshisekedi ou après comme a Robert a la wasa Rwandais, ba tunya suba ye bien la Rwandais, Robert a été. Soki na ko ça les 17 okutu na micho ba tele 17 ango bango nyonso na ba soki nani o mutu na bino obengi na héritier ça les restes au kende concert wana okokufa na kati wala mwana bo mona ndeto bombarder ni hein Bercy kwea soki Zeni soki Bercy weke kwea oh oh a confirmé 17 déjà non Robert te ata mutu na bino wana nani soki kofira Robert te oh et to lobi ke ba fuba kufa bino bo comprendre bino ba combattre bo muke fort bo ba beta te bo za muke papa bato bali concert beta to yebi na biso déjà ke m'infiltrer bazana kati mais loko moko eza été ça la mesa te. Merci beaucoup to komina suka émission zamba suka te to solo bebele to komina suka te to koma la suka te Tshisekedi mama na ye aza soki bobenga ngena angolais chef de l'état mon chef de l'état tembo kezo kufa kufi na nini soso criticien banzela normal na Brésil basoso espiraki bamoni ke veba bwaka ba congolais bazui yango bate eyaka la Congo batekaka jour moko basoso esila nyonso le robotika tribalisme te konza Congo zaka moko fayulo tikala moko nani
Fayulu bino boyebi ete yo yebi ete kosela nga assemblée te kosela nga assemblée te président Eliaza moko Fayulu ola na bola so a des autres buzoba wana te toli distraction na Yoville to fongola ki mwanda mbuke ba concert ebeta kame non to mo la on dirait boya ba biloko ngo alors. Mesdames et messieurs, nous sommes ici en Afrique du Sud précisément tout bino ka tina suka mbise to konga roya so bengi trésor to bo mayo. Oh. Mais tout. Mais ça c'est déjà. Comme il se dans la forme roboma de changer bitumba. Bisola ok tu dois changer bitumba forme bitumba comme il se roboma. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était le vôtre Yannick Wenge, moto Kibonzambe, c'est-à-dire président ba journaliste Batabanzala batwana nyoso tanga la ba musicien la ba we ranson bana batabanzala to comme il se ta roboma. Au moment de nos Congolais pas au Lugabana. Mon peuple a kufa. C'est kuna ba kufa do kate. État de siège ça ba soda ba. État de siège ça lokuta ezate. Mais état de siège état de siège ezate ba kufa la Congo danger fort. Bon tu kosanga bato état de siège. Merci monsieur Sili. Émission le Sili. Silité état de siège ko aussi la té émission pe Sili pété. To zala bino mayele ba kosa ki biso état niveau za mayele. Hein? Kagame lobi ke faut sur la autoroute na Congo pour et komisaka ba biloko na biso na Rwanda. Autoroute à Rwanda Congo. Président de la République a accordé yango pour babiloko ya Congo kendaka kuna Rwanda ya Congo te ka Congo mdege et o kaseza masolo te bango va bénéficier plus. Merci beaucoup to na suka émission na biso katanga baroboma yo pe soko sabi na bomanga kasi batu wana ya pouvoir ba miyibi wana ya pouvoir bomanga baroboma yo so sabi loka boye biloni mais monsieur silité batu wana na bazakari bazaka nzela moko baotala ba intérêt na bango. Okay. Mais Marie-Paul a la souci en mboka. C'est bon ça rabiloka boy. Bango nyoso to baodae. Merci beaucoup. Maman yaka ozo ba mingi yaka. Mboka la bima so bo zela. Ozo ba moyo wa pita zoni wa manza maloba. Nandimi makasi. Joseph onyoko la biso makasi. To onyoko ba to souffrir. To la poso zonga la mboka la biso mais to la poso zonga la Congo mais mboka ngo. Mère de ma casse, mais heureusement à coup les Kabila ça l'on a pouvoir d'attirer le président. On a pouvoir ba projet ba proposer biso. Makambo balaka biso to mona te loté. Malem président Fatou. Malem betika. Malem. Soso kiti koko kiti soso kiti 2000 francs. Non c'est pas soso kiti 2000 francs. Soso kiti bobilo msus. Parce que nous sommes malem okita. Pardon, Congo, il faut pas bander. La photo de président, moi, ça sagesse, ma casse. Le roi président, le roi Fatih Beto. Eh, il y a pas tout le monde là. Merci. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il y a une mission à Bisso. En tout cas, Merci.